nasu na charité mikono komi célibataire osali makasi ozwinga naso nga tiaka sur litoi te je t'aime na mabanki balobango taka so lobi je t'aime atolobi ya so bamonaka eza lokuta nasalaki kaye na nga wifi so mwasi yangi natia litoi na pesi okaya wifi samba lokwa mikanda leta soko okoki na bakelo fungola ya ndako nga nazokima guerre tokokima namoni kilo baninga bazodublenga likolo na yo nazaka na yo kombo esile na zamba mpo na yo nakofiza kwa bikibiki tikala kuna yo papa kufanga nazokende yo nobota mwana musu na pesi kombo na kombo azamba wana po tika na nostalgie yo ngi komba tate sila mpo na yo ngo bomelanga libala pa mwasi amona kena mobala pamba na bomi ndoto na tambo tina na pondo pamba ndo lamba ba mwana zana le ye fole le ani na lo mabanga mibale ya mamili kya mbwa wana sala na biberon yo so le ka pupu wana mikumba na yo moko senga kya ngoni ngaba bondela ngapona bondela yo kobote komi nengambo ngaba yaka na nganga pe na yena yo pe ko yana oya yo e komi ni nana ngasa na net na nata sana bima be te ko bebisa fufu foma ya pompe pa ko zo tongola wa wana ngabila ça va ngasa ka so na tona misu makambo échange ndire mikanda ndire ordre militaire ngasa ka mwasi talika mwasi na miss keba kota fufongo ebelete ba payonde ba yebo bazana dego ngago unique kota na hotel ka sona kwantika mutu eza signe article 1 longola roti na musinibo bomba yo oko kabar photo na yebisa yo bongi bo livrenga ngo livrenga public na mapa dala yo pe moi seul ka kosona na quartier maintenant defa pa ma koko mapa bokoma bino so bine misoko ka komba famille ngali pa moya ya au moins na changer ba commune ebele likola mwasi bato bakama ka futeli a troma longwe mwasi nanga so nsi bato nyoso bateka kana ko defela bana wa simanzira tolongwa. Ouais, bonjour professeur Internet, donc bienvenue dans votre mission à la découverte Kaneneb Sarabino. Moi je suis Shadrack Lebika, orphelin de la presse, donc aujourd'hui je suis là. Comprenez que nous sommes là dans la ville-province de Kinshasa, précisément dans la commune de Limete, 15e mairie, un quartier industriel. Nous sommes venus parler avec notre papa, notre invité d'aujourd'hui, il est là avec nous, le pasteur John. Donc c'est avec lui qu'on va vraiment prendre le temps. Donc là j'en profite pour dire un grand merci à l'Éternel. Et je dis aussi un grand merci à Moutoua permettre Naya Soussou Bosso Nabino, donc Dembowemo, propriétaire numéro 1, il y a chaîne Nabiso Fleur Monde HD Télévision. Merci beaucoup maman parce que nous avons donc un grand merci aussi à Wando Fumu, homme intelligent. Au total à Wadon Fumu, quand on parle de l'homme intelligent, on voit directement Wadon Fumu. Donc Balobi Mbote Belé, Nabana Nyoso Oyo Bazu examen d'état. Donc félicitations Nabino. Je dis encore un grand merci à Pacifique Vouvou Kilo Bravo. Pacifique Vouvou Kilo Bravo. Un grand merci à toi. Un grand merci à Kadjou de Montikile. Donc, Wana Batunanga, il y a plus 33. Donc, la base, les pasteurs John Mémoire, la base. Les choses en la base de Antouro Zakao. Et donc, mes sincères condoléances aussi à Nandoronabiso, Aimé Makusa, n'a pas il y a des Mbowemo, donc très chères condoléances Nayo, donc ils auront monté tout quoi. Le Comelio, le Bébé comme la Moutou. Voilà, comprenez, il est là avec nous, le pasteur John. Pasteur John Boni. Malam. Santé qui m'est allé. Ma casse. Voilà. Après ma casse, ma base. Voilà. T'as la grande de continuer. Rythme à Congo. Mais l'espoir qui est Simba. Toujours base. Batebele baluka baye ba base wana pasteur John azwaka na mingi na monoko na ye. Ezalaka vraiment nini base. Et base na nglobaka tout que tout est OK. Au moni na tshanga moka te. Nanga na mukili na batu po ngana ko za ngana esengo. Mais ceux qui zangi batu ba komona ngande na osepela lokumu nango wapi. Yalo. Il faut nous appeler batu baza la papa mona ki na ça se comprendre. Comment ça ici fait au bensi batubaya era ko tia biloko leka yo moko opimeli bango batela ko kaboy ba ko matongo est-ce ba robina faut fait voilà mais pasteur John na kotala yo depuis toli ya pété banda
na lolenge bato nyonso babanda kolandela yo depuis vraiment makambo ebanda si tokomi na ngonga oyo ya lelo est-ce que ntango yo moko ometala objectif na yo eza positif nga nazaka na besoin objectif te nga nalingaka nde bato nazotransmettre bango bazwa solution soki omoni docteur azoluka babambele lauréat na pays mpo opéra mingi faux docteur vrai docteur azaka nde na posa bato babikibiki bakende otémoignele ye ke loboko ya docteur ne ya makasi yokanga soki omoni paster azoluka batitre kima ye makasi akotoli felo me na nkombo ya bible soki oyoki nga landa paster azaka soki ate yo abiki okotanga ata nkombo na nga te kende nzambe asala okombena naloba no wana ndimanga lofundu ya mutu eza banda kuna mbongo te lofundu ya mutu eza tango apesaka resultat na bato bandimi babi te merci na makambo yebisi biso merci ndongo bikisinga merci ndongo pesi solution nde yango tata bimaka malamu epa bana mpona baklasi na banini te tata bimaka malamu na pa bana tango bana bava balala basantaka kitin esengo na biso bana nyonso tie ekoki mpo tata oyo azali seke tata malamu yeyo soki kitate banaka mpona babudget nde bana bata mbongo baleka bana babola na sentiment kokumisa tata soko comprendre nga mais pasteur John nakolanda o malamu lelo na boka na biso kisasa toyebi ke tomona même bandeko bazoteka na bamapangu bazotekisa baboti na bango bamapangu mpo bakende nzela ya poto mais tomoni pasteur John a voyagé à Poto et puis azongi suna kisasa sans souci problème te eloko te eza mpona nini te souci eza te mpo nzambe afungoleli nga motema nesika na lela apesi nga privilège ke zwa kimia natalaka kimia ndako etage te mpo nalota bien nga kimia ata na kikuku bozomona ngo somo keso matange bandi bakodinda soka nakolala na place oyo nakozwaki nakomi ntango bien nakolota na nga où est le mal Congo eza place elotisi nga bien où est le mal nakokima Congo par rapport à quoi Congo eza pays na nga tata tatanga te mwana akomi ministre kobanga na tata na miso ya bato te eza mababe nalobi mpo na namona ebele balongwa bakenda mboka bapaya akoma mutu munene lokola place akolaka bazaka na manka baleki batangaka te to tata akoma mokolo me abonga te akomisa bandeko musika bandeko propre baoyo aye ya verité atinike bango musika pourquoi noko na ye lokola azaka na mbongo aboyaka bango ntongo bazaka na eloko te ye lokola bongi noko akomisi ye pire lokola noko azaka na ndako moko soki otala eza présentable azwi bato nyonso bakamarade ya sika soki osaka papa ya biso yeyo nzoko nde vrai papa aza kuna na dumi na ndako etangaka kota kola lokola amoni niveau tata na se awangana tata akenda kotala ye na kobata masa bakamaradi bayeba o papa na ye kotala yo mpe awumelaka te mais place babota ye propre kote banyokola babota ye te kote anyokoma te lokola baza na bomengo nde apesa affection mingi kuna soki akomi kunaka wapi mado héritier aza wapi papi ndoi na nga o mpo basololaka français akomisi bango ndeko baza tala ebele na congo bescro nga na kosaka eloko te na bandeko oyo batekisaka baboti na bango mapangu mpona kovoyage kokende na mokili ya poto yo etant que pasteur ya toli ya pete koki koteya bango te eza boye susi ya kobongeza na mutu tu me ndenge tokaniselaka poto eza na ndenge tomonelaka te poto na bakofi na makambo ebele eyindi kala mingi bazali kovivre na ndenge ya 1 poto eza na ordre moko epuis mosala ya poto eza différent na afrique musala poto efutaka bien me basalaka na respect ndenge mbongo ezokende konte na yo awa tofutamaka mabe tokanisa koka tonyoka makambo awa eza na baprivilège okosala yari moko mpe moki omeli mai yari moko baluki baninge bakosala oki okino kobatami poto te poto soki balobi ntongo ti 17h na bano vérité bao barespectaka kopi baza mais c'est pas donné n'importe qui na baheure wana olamukaka ntongo ti okomaka 17 mon frère bato baka na poto balokotaka mbongo te ça je te dis vrai baméritaka mpenza motoki na bango ebimi malgré tout mbongo yango ezaka ebele par rapport à afrique mais banyokwamaka soki mposa mayele to kotourne a rond mbongo apoto mpe soki ozwi mingi ekatanaka na ndako ofuti ndako bempo okotana nango kaka oyo yango soki omoni moto apoto azopesa mwa 50 100 abetele maboko aza mpenza na bolingo yango moni la plupart bato mi baa na poto batikaka bato na afrika banostalgie azobonga te oresa bino famille ke nazobonga te mpo toteka lupango na ya na poto amoni soki alobi bokoloba kosi bokolia kokufa mbango moke moke azwi foto atamoni kamia bato telemaki akanika foto atindi kala te nazosala nasala demarche ya kuku na héritier baya nzoka nde mauvais après okanga foto alongo bilamba tikei na coupe mbango nakozwa mbongo wapi okoyeba tala
tala naso ya biso mamonambwa o mboka milinga sakana tala yebe kuna site ya nanga so posa kisengo ko sama so chese na komba ya okopela misu yo sakana yo moko nano ko okende to bakina mwana na bizembi yo tala makamususu ona pesa ba perimi ngo moninga yebelado obi yebelado tana sekina oye bia ene loko le ki mabete bino nyonso bozaya kokokana ndako bokangi porte na ba 19h bo maki nzoto na koluka moto epela po bolamba personne sera quitté oya luka sachet oya luka boy milinga oye besa na ba moto muso epela ba pepula ngona epepelité hein faut pepela na moto muno tango sisi ko pepela ko kama kero bandi faut tia poussière moto si o l'air fufu ngba kunu ba ko na porte kokoko botali ki bozaya kokoka infiltré lingako anyoko makita lingako ta bonheur yo to luka muto auti mboka sika pa ba ke muto zo luka azate nanu kuto tunite ka azate yo mi amayo on ko ta na bonheur n'était pas ça comprendre voilà tala on a lo baseko yo kinga shema yo obeza mutu musunde kwa yeko bomona ikalme po pese mbote boko mo yima oyebi do utaka bino fragan edi aba osani yo asko mutu baka ba isaka sanya noko bino tubozoka kwa ngonga nwa mama mutu sasa ina ndoko bibino libanda aina tala noko ngunani lero bande atango baka ba do ka biso so na malembe mwake lokoso ina kosa okoli anatika ka boyete osubelanga ponda longole kanda na kota na affection na tonda mala eba noko ka biso Pasteur John Tombi apete eloko nini yo mona ki penda ya mabe na mikili ya poto tango yo moko koma ki sur terrain te mabe zaka ke bon poto ça na fautité hein lokuta te na moni faute ya poto te mabe ngo na kopesa soki ya bato ça peut faute na bango te ça ndenge droit poto zo mema bato c'est nganda na bimizo bana kwai na koto na kantia ke ça ndenge na kanisa ki zo comprendre ça bongo te je te dis frère bon moni batimisu bana poto ba komela kwa ba sodo ba kenda guerre taka mutabeti ba 25 ans en Europe siko akemba 22 ans 3 abonnés akosa malamu na batu ba esika mutu muso mona 8 ans ana dokité muso mona 5 ans pe ouais ne pas dit qu'il y a mabe de ça ka batu monde konanga je te dis devant Dieu vie sambela makasi et puis ça la courageux na ko sauter côté so sala lipeko ya ngana ke poto na zongi na ngana sengo nanga na moni pe manka gagner tiens na sepesa imisu na tamboli na moni na zongi pe na za batrutu ba kama nende munene na kisasa même na poto msone au diminuer tellement na zomo na ba stress na makamoko na mona et puis na le biloko mabete na le ba hamburger na le ba McDo ba KFC te siminga ngati ngai ko simbe na tondaki na okela kutu na ba restaurant okutu batimso ba bate na obatama na okosa ko na zebisi na kiawa ngana okota ba restaurant musu ba $25 ngamoko na signé na dame mais na zu apu ya mutute pour la seke ngana ka kolonga mais natalika ki eza monde na ngate mais les solos obeta make basangisela ki mbongo po yo kende siko ke itango solo bozu apu ya mutute ngo la tsili bisabisoni kwa ngana ba question ezanga tina te ngana différent batu bayoka tana bike ngamoko na lukeli ngana kenga moko poto na kena punga mutute yana mutake na mbona bato kongoli nga mukende ko ndeko William apesa inga 200 moi si na ngamoko blandi atindelanga 400 liboso ayeko tinda suna sona blandi na ko englober lokola ba sona lobi bien à part auto sakana na net na makamba voyage ba $700 moi si na blandi na tinda asombelanga pe billet moko boye ebeba ona obosana te asombelanga billet poto ngana voyage asombaka billet oyo et foira ba zongisa te mbongo ebeba ci ba €1000 wana la ça va mais tout wana oteti ngana ngamo na somba billet jour tu na somba billet na kendaka na voiture na komi na ville na gare po na embouteillage na ji moto na hotel avion moko boye muta meminga na kosa porte-monnaie côté na kosa porte-monnaie tala be porte-monnaie ko na si muta billet muta moto petit na kosi porte-monnaie passe nga bi frère tozonga be kat na biro na kenata be yango na seku tu etango na kosi porte-monnaie za na mbongo ebele ko menga bia so na ba na $2000 na $80 boy na 10 000 francs abi passe nga bi oui oh ngabi so itembesa ka so to mo so chance mona to moni romona to tambana muta moto petano ke na koma na bureau afie nanga tabi na abi otike porte-monnaie na su porte-monnaie na bimi na si muta moto to tanga papa $2080
manisha mabonga senga bité to keti kanga tina place ba sombaka billet na sombaka billet po mbonga nge bunga ndena kende tina Ethiopian na matipe na sombela ngo billet to ba moninga pe bien nge ba sombela 1700 beskale belé na Hollande na wapi na Allemagne ti bomba bité zoka rakuti po comme na pays na po corona ba comme kokota na pays musibe po na covid ba zongi sibino ndio na sanga rakuti na zoka Turquie na komi na Turquie maman na leki Kiev ba footing $1380 na misi 4400 na pesi ba zongi senga 20 nde yango etikala ka ba zizani nde yango je te dis omoninga na zo challenger na sana ba compte na tana Equity Bank na wala ba pona publicité te et puis ba mbonga malonga te ba mbonga musu ba koti nango wenze peka ba CT mais pona ngeza budget vous comprenez mutu mtaza patron na ndenge na est-ce que fourmi ata ba sangani 10 ba tondi ko kana ko tonda libanki moko ko tonda ko leka 10 fourmi mais ba fourmi ba mona ke ba saka ba camarade na libanki mutu to azana ndenge na yi na tesa na bima be est-ce que documentaire ça ba ngombe na ba lion non moi documentaire ba fourmi te dit documentaire sidi ba sangi fallait on peut ba sanga fa mutu to asa iti na peso ba schéma ya moninga na mukenanga na betaki tu na kendo sepana mona poto muta bengi sanga te ke onga na pona ko suye mutu to ko bebisa te e sengo nange kenda kiti na telpe na mone simbite na zongi tant que bino boza ngana za tant que nzamba pesinga grâce ya kolobaka po batu ba comprendre likabo ezo sala na binde ba comparateur na mutu pesanga sans frappe te nando abetaka matolo te na zape passer ko sa église na ndoko sabino e période ko moto ezali na lela bango boye oboya botama na mulongo yo kanga magina de na bo mikumba ngana za yo kana osalela osepelo peso boyo fandi okutu baso bakomona nga bakosa bachanja ba numéro de téléphone tuna bango bas kombe basa be escroc ba benganga soko zangi benganga soki na zangi na benga yo na kokolo penanga na benga pona ko bengo lelo bosaka na vie mais est-ce qu'on a bateau nyoso ba banda ko benga auto ba lakaki yo tango komaki sur terrain est-ce que réalité wana yango kutana réalité te mutu moko ka otalanga mwasi nanga ex pour moi si nous avons ça comme ne peut pas passer ça na chérie na chérité mikono comme célibataire au sali makasi ozinga bon ya olinga comme ya makasi ngana neso ngana chaka sur litoité je t'aime na mabanki balobango taka so lobi je t'aime to lobi aso ba mona kesa lokuta na salaki kai nanga wifi so mo sangina cha litoyi na peso kai wifi samba lokwa mikanda leta soko koki na bakelo fungola nda ya ndako afokota na ndako na simbisi orido ya ndako lokola mutasola paseleka na gouvernement ana sokende papa na tanga mitindo soki kokisinga soki fe libala eza yanga soki mitindo mosusu eza kaka soki constitution epa nange esimbi te likola mobali mosusu welema wana eza ba constitution privé verrouillé osomona mwasi otanga constitution azolela nazokende esika ayombe mama nano kote mozole c'est na qui felo tala ata moko ba mesana na ngoto ngomona sekina mutrokola ngaso na bengo chéri c'est que na kosi yo ngaza kaso na tona misu makambo échange ndire mikanda ndire ordre militaire ngaso ka mwasi talika mwasi na miss keba ko tafu fongo ebelete ba payonde ba yebo bazana dego ngago unique kota na hotel ka sona kwantika mutu eza signe article 1 longola rotina musinibo bomba yo oko kabar photo na yebisa yo bongi bo livrenga ngo livrenga public na mapa dala yo pe moi seul ka ko sona na quartier maintenant des fois pas ma ko mapa bokoma bino so bine mi soki ka komba famille na ngali pa moya ya mo ina changer ba commune belé likola mwasi batu bakama ka futeli a 3 mois longwe mwasi nanga osana si batu nyoso bateka na ko defela bana wa simanzi to longwa c'est madame yo ti to kosuka na mboka yo vrai mwasi défenseur swani sa batu nyoso bateka kate o bateka ka so bandika e mako konga na longola ka yo kotala ete tala mapa nani ko inda mamicho na kukuba ko lela toko yawa baka mama koko yo te tuna batu nyoso nga longola ka yo pena na koma yo kokoma moi yo tazo sa moi ça zo banga ngana obanga te no banga mapa yo no keno wa tala to les fêtes est-ce que ko vivre na jo bisa yo o moni Congo boyebi ko vivre tango bozo kufela ka bana fan mali kam comment moi ça qui libale pas mobali bazene mazo sila nzoto ndire mutatia akomi makabu batandi na moyi tala mabala lelo moi ça qui libala santé ça saka 4 jours on ndire mbaba kamoli na singa
Moi si azolo ba mema mbanga zokendo tengama moi si a 32 ans comme le quoi mama koka bando beba. Si tu sors comme teka kana ba mama kala liputelo ngana tolote. Ma selenyo saka loka batu ba pumbe parce que ça rapport na moi. Moi si a jeune lipeka kana comme kana lipeka. Yo mo ko mo ba lo bunga te moi sa ba yo. So a continue ma selo ba mama quartier baby to bengi chéri. Ah na zo ya te moi si a be ça la tolo ngana lopango wana ba ko tshelo poisson na moi si. Mais pasteur John to ka soki batu ba balani ba lobaka pour le meilleur et pour le pire. Mais tant to comme on entend le pire pour ani moi si changer. Bah si ba changer na ba cas différent et na ba so ba pese mi bali confiance mi bali ba sala bango mabe. Pour ça na moi si mususu pese mi bali confiance kana quartier wana ba koti moi si mobala comme na confiance ba fille mususu koleka moi si na yi. Soka ya moni bango susu asa na mbongo. Azondi ma kosombela ba fille wana masanga po lokumu ne mata mais ba nyonga mapa na minene fa la moi ne tikala mo afuta kaka azo rapporter ngolo kwa match. Mbule beta ki to beta ngo jeudi, mbule beta ki to beta vendredi. Foyer na emoko. Moi ça zo tela mobala manef. Yana mobali mususu asa na mbongo, moi ça bimaka pamba na lupango bafandi. Ko gangele kele so kwa chauffeur na fola. Or moi si faut ba ko dossier, moi si akoza la tangate. Soka contribuer na makamu na yo ko koma pe mutu na vie à partir de tolia moi si. Soka lingo na vérité. Moi ça ko yeso munene so ça na budget mo pile batu bana mbongo na banque le ki bango na kimia. Et Tchelin, ah bah non makama mike. Mi bali mingi babi ko rembourser basité. Ka soki yindi komba moi si na muno. Comment fungoli makola ndimi bobota mena suka ba eyo sale caractère. Yo moninga. Soki na lingi moi si. Ngata moi sa mwise te soka yokinga ko linganga. Ke na boy na mwise te na lingi muto. Po elobelanga yo. Même madame alobela ifa boita. Ba poème kaka. Na tega livre ngato la linza so si poème otondi na masolo. Mama koko songa na mapa. O papa lobi koki. Poème. Ngaso moza sana nzala na beta ke masolo to na linga ke sika pa bosa na makamanza ya nzala. Webi sai na yaka na pia ndoko na bino combien? Ezaka di dollar te ezaka $30. Affection libale mati mayo kanzala. Mobala solo ye to komi tongo ngai yo. Yebi poème. Yo sana poème. Un poème. Et puis moi, si ce robot ici est à ça, c'est mi plaît, ça n'a pire qu'au kimonoki. Si tu sors de la porte à ma voisine, on a pas commencé à pas tongo, il va le coup et koufa. Il y a un gars qui a pire, on a moi, c'est zemi, 8 mois. Moi, si je suis à zemi, attends, ça là-bas, mon bas, ça pire bête à ma solo malin. Au goûter à l'amba, mon banda tongue si la raté. D'accord, si? Papa, bana poto ya, ça kana mbongo, kolana nzalo à l'éloté. Yé? Azanga boite na nuni kute tuna kutu vérité so baya wana sema comme ça bilobalo pour ça na boya tout à tout lit yo loba bien nga isha non yebi ça va terminer nga ça ba poème voilà nga ba trama ça ba poème nga na ko sa kanga lupango te mais c'est bon mani mutabali ya alias bo bengani bo moni nga bo ya mbinga pe na liputo kwa na bali bo kilo banda poème na tira na ba 1000 francs suka sika 6 ona panzaka tia na file na kobate wa ko bisa batute so batukuna ba ba pese mbongo ado ya dola nzo na 1000 fasi tanga kenda sepeli ba bi obala solo ye stratégie ba bo kilo côté bana ba sebele côté bango nyongo bino na la kibino jeudi na otinda bino nyonso yo li kamne sani o ngai bo kileza wana makamike il faut ya kana ndako ya na robengsa yo oyoki ok no sakana so na ba mikolo pe na luka bino era ko bima na kimi nzela musu yo biboki faut ça bokelo ko biso partenaire privé ngai to ko dameno na siselo fufo kan so ko le yo moko po melinga mbondo ali akite muto abatu ali akite nzo ne mo vidango ngai yo bi stratégie yo bi poème ko za mboka poème to ko na lero yo yindi tala eza tino lia ndenge ni tala weza mboka moko soko sakani to kokundo na serikali mbango bakosi bavute yo nga na kosisa mukiti suka na koyeba nani kolo mukili oyo papa nzambe yo sima tina rond point yo fede na fete zo pona kicha lokumu po na festa sika bako benga lokwa biki yo wa fede ka fete na tema ka kote biloke bimaka mukemo ya fete ya ndenge tumisa yibiso na bakiti premier mbela tango zonga defo chelo boko za masanga ndenga yoka ki atatale longite mutanda kuye ma yo bishema te zoba ozokola vima imani o comprendre nga weza mboka technique yo so bia otala soko yebite o mona kwa kisase meli yo
so biki sasa to kanchoko emelio mutu ko langa technicien oh nga za attaquante nga zo kama mutazana 1000 francs ba journée bébé linga ka 1000 francs chelanga unité attends ça na présidence na ko bipé bino po benga nga yo saka na pays 1000 francs 1000 francs ça budget o saka na te zona nous 100 francs ça va kanisa ngo 10 budget yo 1000 francs tongo tipoko ko beta maselo kuti nyonso. Vous comprenez bien? Il y a ça déjà vivre 1000 francs na luka 100 francs. Ko luka suka so ke somba sukali. So ke na boutique moni bato batika boutique yango ba na ndako ba la TV ko somba te ba cha boutique na esthétique po ba nyokola bato. Et que li mabe kende na boutique ata client yete afanda zotala ka te TV. Akama na boutique. C'est que mutasoni kwa mbongo ye ana mawa peuple. Mingi ba wara na bandingari. Sukala 100 francs. Oko saka na nzeo kwa kede. Bot. Muke mko tombolo yambi kilo hein. Kolanda te na kaje saka na basuka ina ba loso. Po la resika mo. Tanga na ma lobo. Mona ka ba loso ma. Ko bwaka te ke na wana ka ba mo ba panza na nzela. Au revoir yo ke kuna na ke koto. Yo bi shema te yo. Biyaya. Na pesa ba technique ko vivre yo. Parce que pasteur na bandeko bavana na bandako bazolo bate ba age zanango nani papa zanaye mama zanaye age zanango a otala na vie na lolenge moko boy tolini no ko pesa na bandeko te wa moni age zatiki azala espoir fait vivre so moni mutazana eloko te mazana esengo tika ye mutazo compter na likambata moni te tika likambo pesa na espoir nde yango vie na vie so kozanga espoir ko kufa pembeni na mona mutakoti cache un esprit libanda a humilité. Pour côté une senga tabeti des hommes na santé et ça mais ça côté caché l'esprit à mawa to sali 3 jours aussi li mutu nde jouer rôle conseil na pesi yo tala baya ne bembe na yoto yanga balaxi nzoto kezanga soki mutu yete ba kolelanga bien eza ya me bien te mais baya na nzoto te baka na mutu kezanga kolela makasi te ba moni nzoto mutu laxi ke nzoto mbezana nga foye mama kamna loba boto la contrôle ya vie na mutu kota la conjoncture pour okochola makako osekama soko yoki bango pesi bango miso te vikaka tala liboso kende zala courage mbamba opianga raison ba tona ba changer langage soko ngo regretter talaka pourquoi na ça opesa nga raison lobi eloko sangi ba te belé kaka na prière na kokufa nzambe na ondenge nini combien de biyo mosali nzamba tikyo titulaire tilelo combien de manko za na ngokuta kipaka otemeka kutungisa ka ye ndeko. Même aveugle, ata moni bido ba tie na pompité. Son asika na pompe, obunga te. Son asika na pompe to tali bido to ba ke bido ba tie si. Ce pe lingeto na bi ke lingeto. Est-ce que moni son tambola na son. Poko kamukili. Ngana muta son. Ata oh yango te technique za gauche. Ngaso simité frame. Okobe ngana kende kopsa tel ke ndisa to ndenge pesa gite na boucher te. Mais ata son na bi na boucher te na fandi nyati poko te. Tant a fini on a depuis 12 heures. Calculez ça. Tata Massini a pembe non okende pona la fufuna la malam. Biso ba technicien. So yebi vite. Maka ngidi baka be pa masa na yana tana muto. Tcha na ke pa tata mwesi. Na okene mbangu. So na kumpembe na koma so na koti na muto ka baka ye makolo. Moi fufeza na kilo. Na temi pembe na mi poupé ko ventilateur. Yo. Kaka yo. Na pe pula na odonga na porte ndako. Je me fais comme il peut mettre na côté mbalamon. C'est comme mettre na zeli sinon balambi fufute. Pour 16h30 olero ama fufe bande ko côté. Pour to ebi secret ki ça ba mbimbi to bela ba 10h 11h. Maman lo baka boko tsana ndako bo c'est la poko kita bongo chama ya fu. Na ya 11h po botina na bitinde belo ka boy. Na ya na lero dia na moni ma fu de ce côté bangi ba. Ta ba jana nzeto fu ba buka ngape na zo kota. Tant mona ka so ngo osika ku te. Déjà ba ke bino cri. Bino boza famille ma bebo tela ka batute ka ba yakawa. On se moni ka mwana tana yebite yeri yaka papa. C'est ngo fufu na moni bonheur yo. Na kute na papa mboli yo. Ndana ko tombola mwana na yeri yo. Yo. Na se de buya yo. Pour fufu comme si ngana kei. C'est que na nyati pour la bien. Yo. Na ko tuna nyonso. Boni bango bazali te. Once que tu n'as pas question na betelo masolo nyonso. Problème que na koloba mingi antenne fufe ezomata. Pourquoi bombe les vire. Na tchaka les vire. Bo tu n'anga na matcha les vire. Na zo bisayo. Vie ba schéma vie. Yo ya mai tala. So bi technique na koloba o comprendre ki ça. O tievi souci pamba lokolo sengara mukili.
ngana na société yangani na kufa na zala man fou na compris o ngana za et puis na ngana kufa piaka po balela nga malamu so kufi na mbongo ba lelo te ba ko na souci banda ko tikina mituka mutambongo so mo mutambongo balela tala bemba batambongo ba téléphone ratina muto ebembe eza makamba ko to teka lopango mu colonie wana commissionnaire bebemba mobola batena koto bana 6 mama etala mwasi ye wana muso tuna masa tena pembeni papa tika kini waneka bashana balela wasute bakoma kama mutu boy chotana banoko mame otali bana mope batonda kate bana mowei misusu lokwa tenya obiki mame mwana afaya konje babisa nka 6 ke kolo baza 3 mame ngaye kaka boy nalingi charge yote yo mobola balela ke kitoko ma batalo na cercueil musozo tala mami akeiko yaya biso kanta kosi ye wana na tinginde déchargement bo sakana ngo ozoma mtata mama kolongu latali papa auta na bana nga kate batonda kate na bana yo mame to baby ye kana okoyeba yo oluka charge kena ngoyo o comment na biso ba talanga mona sekina oza déchargement yo so lingi Congo yaka modelo biso batakwata avana kende pa natika na 5 na obo bamba na kola nzete boye bageye wana yo moni mutako makazo ka ebemba yaya bakimisaka elungi yo moni ata ina ne bakata matiti te to nyokwa mana muto nde schéma na pesa ba périmètre yo moni mukili kwata oza monda kaisala soko yebi mukilité au mona kwa neti yonde libabe kangiyo rien mutu to azo contribuer zo bazalaka te côté bokoki oya kokite côté bino bokoki nde yako akoki mukile za kwa terrain to ye faresi moko me mutu na poste na ye netinga bidegaja urana ngango wana na bana ba vérité tala oyebi mukolo ko comprendre makam na loba oyeba valeur ya vie botia nzambe na faute ya méritate batei mingi babebisela nzambe maloba comme si alinga batu misusu te or comme kila linga biso nyonso technique na système de vie ndezo ko tebisana ba dégâts na mutu mususu ayebi ko pesa imoko forme ko bimisela yeye te bazatale belé kolanda biso te pia ka soke ezako loba malamu betaka ko biso mbongo ndoko yina biso nyonso okam est-ce que batu nyonso bachaka masako na kiti ya bar babite ke pesa mabe na tuni babite so tamba kenda kolanga bamona mabe pays era bisengo photo c'est tamba koma ka pia kande na tonga bavandela ka gouvernement na kosi weza mboka te photo fois te voyager oyeba makamna lo baso yo kinga yo moninga soki ezo simba te na place luka bandoki o enfoutement o nzambe te yo moko cheke yo o komi na l'air nini na muto pe ami lingite atambolaka ye moko soka beti kopa tamboli ba makola zimbongo ralie sanzoto na bien ami yini soka meli di bouteille aza à l'aise mais pour ali akaka eloko moko ata biloko akotuno kama lewa combien 3000 francs trop cher soka jikabi moko alena na kwanga moko na munoko o ekoki mais pona ko sala ba dépense ko sombela batu masanga lokumu pour la te bilamba cher lokumu nzoto etambusi ye pe bimisela mbongo aboko sonkisela ngo yango batu bakufaka lobi bango wana na zepe frère lelo monsieur ne komi habitude pona ko langwa melaka 10 na masanga 3000 francs 2500 okakolaka te pona ko lia plat moko complet à 5000 francs tonda cher landela une année 2 mois 3 mois soko za muto soko na via commissionnaire oyo pa pesa mutu ndako za fa tambola makolomi mingi mozana via bongo est-ce que 10 euros ça la bien no bat ndo moni batu mingi abela na kacha kufa apeba kosa o musala sala ka baliye oyebi ko décharger te makamna loba sagesse lia ya moninga na pesa beta na maboko na masanga na rupa ngaso moninga na malewa il faut simba mutu kwa mutaratebi seti boule na ndunda pamba na balka na pesi na mukona hata manzanza restaurant na mimi na hata nzema moko popo tu na ngate na odame schéma finganga lokoso mena tonga nzoto pona bela te eloko sangi batu belé
ongana kolia te soni yo eloko esaka bato bakola soni zoba oyebi mokili te mokolo comprendre mokili oko avance ebele bazobonga te eza satana te nzambe ndimanga $1000 apengwi oye kopengwa loyengi akomitinda ku desordre komanke mwasi barespect koyana bambanda kofanisa bana bakwa ndako bato tu bazokama mutu atanga na français garçon pende toyebaki crédit bena mwasi na yeli kwa $1000 komotia basi na kobazelaka ye impoli na quartier komanke bamikolo soki tata moko na mamba apesi conseil bino babonga ozomona pele mutu akomi yakuza nzambe azotala mutu akozwa te yango moni tosuka na bambongo ya mike mike ozoluka mfutema te nzambe azotala okoli na nzoto mena makanisi oza bebe surtout mibali yokanga koma ndako mwasi abotelo bana okozwa mwasi acharge te mwasi bolalaka na ye oza na 100 000 ozokose 50 000 ape nzambe apamboli yo bino bosaka na nzambe so oyokinga bien vomemisa masi ke nazwi 100 000 mais pimela ye ke ayoki ke ezalaki bongo wana bien ke naye na mbongo mama 50 000 yango me nzoka ezalaki 100 000 50 000 obombeli na nani mpo mwasi na afi na oye ye wana mama abana erreur mibali ebele bazangi mapamboli yokanga na ote yo bien okokende église bakochasse rien okokanga bato banuna bandoki pamba nzoka yo nde aventurier nayebi te soso comprendre okoyeba bale na dada soki 90 minutes atero okoki te baotika osisa machi boniko atoza joke oaza na matoi c'est la sagesse okozala fouteur bibale te soki physique okoki 90 minutes okosisa te ayebi obeta te makanga ta na défense po bien kota te biso baoyo challenger so oyokinga sagesse longa na via loyenge kate la vie corner yoka ashi na omawa 35 à 40 ans bamasa nanga o tina mona bango tosoloka tomelaka me bana bandeko na bapoto ndeko na bango nazaka député akipaka ete me soki abeli atindaka mbongo bongo nga soki eyindi na kotalela na nga kutu mpona defata 5 000 fafo babetanga banke lambert zwa 5 000 kozongisa 8 000 kovive ya boye koteyanga te zoba kavia spectacle toza nano yo oza nano okobeta kani lokola ninyo na bana makama mike oyo eza monde fo katelashi corner chekaka chez bino père aningi akufa mère asalembi père akufa bapetio na misiki bana sere babota babenga oncle songa mpe natanga te po chance ezalaki te siko nini oza mpona koma mutu na vie ata na peya pale te nini okosaka autorité tikala nasofama ata na ba 200 kende kopama memami soki ozongi te basengi 1000 pesa 300 apimaki te ekokaki te ma mpe apesaka sekazaka yaya zoba na nga libanda mpo natanga te meshe biso nazaka na valeur yaya solo yeyo yo za kaka otangela bato badokima mpasi ondire mikandale te bokufaka mpe te kaka ozala sakana oza mboka kwata na biso bilokuta zonga giga tayevi o 2021 kalate 22-23 yo moko cheke yo George yo na tongo lokola camion fungola yo bando ta est-ce que sanction na okoma matadi soko yokinga vie mbongo baninga bazochola na bekala ba demi soki nango na ndako pesi bana sel bachema ya fufu batambolaka na komono partout in école omoni yaya na biso wana aza penda yaya mais zo pesa ba 2000 la pamba mikuna loku ba porte pas vieux so sani efungwama ko fungwa ezaka to fa na église so ba prière minene yo ti ko parla langi de opesa lipa sakana yo bato baloba langi koleka yo ba gros mona ngokutu ope ya kwata linga nzambe apeso vie mais luka yo moko posa mapamboli yo tu yo yebi babengo kopo oyo te atobete eza ta mort mais na ta mort ngopo ozoloba nini keba et puis via mutu tala kochola te atomanga lipa pe kata na fanda nga na betaka sedi moko 5 ans ya ta mort nga na okendo fanda pa muninga na mopaki na tongwa akataka suki passer na komo fanda bolokwa mutabuka na makolo nzonga nde nabike temps eza yanga te mwana bouger oyo aleki chola lelo nzambe kana na kangi motema tilere eleki esimbi te est ce que voiture seule ekamami na embouteillage ate oleki yango makolo koye musiko obeta toleki okomi afa bango ntango ofunga bakopile yo te nini ekolakisaka moto ayebaka temps oyo eza ye te ifo ezalaka osantikaki na oforce mais osimba te ezali te okeboye rien okende mpesi baponika bango yo te bonekambo yo te osala boye faux pas oyo eza cheki na nga te ta mort tikaka kocheke poda kombe baseka me bapesa oyebi ke tour na nga te ele mpe kofunga moko kamaka ndenge yaka kaka kote kope ezalaki mabe bando fu kofungwama monaka masi yaka ntoke kope moko boye piste bandi oyebi shema te yoko nti batutu balia soso bakumisa bango baliango na peti sakana yo yoko nti waye monene ezaka biloko malonga
nde bato tu balia malonga baya minene koya monene volonté nzambe soko oyebi te kokola ya bana ezaka fufu te mawa nzambe président bafayi mosusu na maboko mbongo moke mais nombre ebele kovivre normal mais kolala nzala bango mathématique tomona te eza mpe na bana mosusu baza bacapricieux opesi mpe oyo aboyi alingi ngai mwana caprice otindi voyage to kokufa avant ngai na nalala kobondela te nga babondela nga mpona bondela yo kobote ekomi ne ngambo nga bayaka na nga nga mpe na ye na yo mpe koya na oyo ya yo ekomi nini nani anga asala nani neti nani nati osala na bi mabe komanda biso tolai na ndunda oyo kesaka puiske mwana oyo soki basaleli eka potepote beriberi te kolala te yo potepote beriberi eza so na 2000 francs obi 2000 francs eza pondo apa moso tobuki tolesa na bata quartier yo moninga papa bolole yo leka kuna yo na kotongola osa maladi oleka yo sakana o mboka kwata yo olingi obomelanga libala mpa mwasi amonake na mobala pamba na bomi nzoto na tambo eti na ye na pondo ya pamba nde olamba baomana aza na le ye fo le ya nini na olo mabanga mibale ya mamiliki ya mbwa wana sale na biberon yo soko leka pupu wana mikumba na yo moko osengaki yango nini sakana na pikoma mpona tala zamba pango voilà donc te kitoko okompani na bisi yo mutu nga na batata bololo te eza mboka kaisala yo na kamaka mosusu soko ozokima na mwana kondima totika mwana kufa na bango yo nga nazokima guerre tokokima na moni kilo baninga bazodouble nga likolo na yo nazaka na yo kombo esile na zamba mpo na yo nakofisa okwa bikibiki tikala kuna yo papa kufa nga nazokende yo elobota mwana mosusu napesi kombo na kombo azamba wana po tika na nostalgie yo ongi kombo atate esila mpo na yo sakana nazobana bashema okopela na lobi so batata visolo namonaka mosika oza ndako moko soki eyindi confiance yango nabisa madame nga nde kolo oyo yoyokanga tuna koloba eza nde yanga na yo bana ta ba ss etali bango baza bana bisi na nga ndenge bandana ebandela esila te tikango kaka bongo bisi na nga ezalaka na taux du jour nde nalingela ndenge etikala o bana bakoli nini ndako mpe chambre esalo tongo mpe 8 boke congé te bozoma te bozaka na tata bongi bobima bana noe yo mais pasta lelo tozomona mpe bamabala ebele okomona mwasi azalaki spécial azalaki kitoko oyo esalaki ke mobali alinga ye mais ntango bakotisi ye na kati ya ndako ya libala mwasi azwi comportement akomi lokola mama moko abosaniki bolenge na ye abosani nyonso oyo azalaki nango avant libala biloko wana mingi ezalaka mibali yokanga basi baka na faute okera bango mpona mbeba ya mwasi ekutaka cher koleka ya mobali mais mibali nde baba fautif ebele na mabalo ebalami lelo yokanga mibali ebele efale pa babala mais babali baboti mpe bana na logique eza bebi mais na vérité efani lokwa mabala na mwana mobali aboti bana 4 mais bato soso batali fale pa elokwa match mabende na mabende bozokama pourquoi botiki abota bana 4 okabie mpe pombalango mwana ngali bosasa na 12 ans il fallait pas bala po abali mebiti na baleli te basi ebele bazomona bo talaka mwasi oyo banda bomwana mela masanga te akutana mobali moko siko alangwaka chaque jour akitaka elongi pendeka wa ye momeli okuna consommer baza tala ya na basi misusu nimanga soki mobali aza na piaka pesi schéma ta 2000 mwasi akobaluka na wenze po ekoka bango mais mobali ana soko azwi mbongo mutali boso kolia na malewa ye aka na ndako lokola alingi ndako te nana nzala te yo mpe bana tata elaka mingi te atikaka bafaux bord na ndako ye azolemisa bana thomson elemba kuna nde bambanga na restaurant ye kuta asimisaka na bambongo kuna ma moniki lobisaka mikila akoma kokomande restaurant bato ndire propriétaire nzoka nde modami me na ndako ayaka na batata ebele naoyebisa yo ya na basi misusu bakanga mitema na mabala atalaka ye moko so nayokaka tolia mama na nga so nayokaka tolia baya na nga baza tala ebele mobala ngo mpe mokolo te jean neti biso na libanda okomona nga pantalon tricot senge mpe so otalinga boye swag nde bobaka swag mobala lelo so batalinga na baaméricain bango na bango me kende otala ndako mwasi na nga oyo ya jeune garçon neti nga makambo naosali na ndako meme moto akoti kasho bakonyokola boye te basi wana baza tala ebele nazolo bana makambo mike mwasi moko bayebaka na bisengasenga fufune lekaka mai ya senga bapilipili partout
ba mungwa ndako moko lokola mangbanza on dirait blocage donc nase bisa yo donc ye c'est bon tele loka mabe na TV ba mission TV pe bakate c'est comme na l'air film bien TV tele bando beba moko fa comme la sacrifice que tele masi makana tele ta TV boy ezani ya songa kuna o banda kuninyo ba lien na we bitala banda ko ngana viva ah tuka ozomona ndako moko soko ofandi atayo moko bozo kana tike amfuteme sawa ba puku bazo kata mbangulo kwa kede ah zelanga na salon yo pepe zelanga na salon na zelo na salon banda yo mo bi o mangbanze osomona ndako fandi bena puku na bota lo kana bisibo yo ko nini ndako ya yo puku imota o me bangse yo ora banga teno yo imo ko mi ko kimisi tumbiso o bane texte au nom de Jésus ko yeba o ko kanga ite enta bachona mbimbe boko dia na ko dia wate tala banda ko eza bamboko tala tuka ko bana mboko ngana chakisa bapuku na kondoka toka bakisa bapuku ebebi ngabikiso eza ne fete yo so mona puko chele kiso ke tena porta ndako pourquoi sauter biloko mais ko lio makolo ngana yo anga séminaire fait kota na lopango tala mboko tozali atobiyeka na mawa conjoncture kota na banyama nazokebisa mboka ebaluka bakolo mbwa koma okangela bango locataire mbwa apesi affection shebino moko bima masuba na butu mbwa azokangela kwa muyibi mais locataire soka bima masuba mbwa azokangela kwa kolopa kwa timbali ke locataire banda kota soka pa gagner hein soka le muke tikele miku mbwa azofanda bi ah il fallait kota wakala mbwa azotapela locataire umona so azotela mbwa azotele na ngo mbwa miyoki mawa mutunde yeyo mais yo momeka miki nyama oyo yo bolole oyo alamba kate oyo mbwa azobaka atindanga na tembe nyama oyo soki na yebaka nyama yo mbwa azobena okufa to okufa sikoyo bambwa abagagagagambanya wana yo okokufa kala mingi te yo kana nyama yo nde kolonga nyama oyo tala nzamba pambula vraiment base. Merci beaucoup, nous sommes à la fin donc Landi Bino Moro Toli a pété avec le pasteur John papa Torumo aussi sans l'habitude déjà na bato ko nyoso ba Landi Biso le aussi il faut pas retenir le moko o ekotika la bango vraiment na conscience ba ko retenir ni na passage na ngao retenir passage za na lobaka nyoso mbala moko nga intérêt nanga yo moko kolo yo ko banga te kolo mukilinda cha yo tambola na yo pesa confiance na yo yoka batu me kopia batu confiance ité o ezotinda o sala sala licho batu tout kanga matoi to kende lobi nde kopesa lelo raison po mututu azana vie ana droit na mona na match l'équipe belé koka match te ba finga bango ba footer me bakanga mutema ba che bango bité na ba penalty bango nde bakenda na coup na terrain ba ibale te me coupe kepa na ba na mona batu batanga te mbamba na fika molende na suka enda koma boss akomi patron courage eloko so boma yo nanga bilela lela biyoka yo kana bibanga banga yango moninga loba na yo mafu ngaso na cholite yo boyinga leka musu sasa chaque mutaza na numéro likambe kuta ngana za mutote na bondela ka mwasi tie koma na ba fleur na lingio kaka so na lalite na kokoka te yo ngana mijeme ka pona yo na ko pointer yo adam na va kutu basaka de rando bima bongo bato belo na tiko libre sakana ngayo yo ngayo na nanga tia c'est na mwete na ko kolala te wana mofema ngalo na ko kolala te ka so ebadi eza tende na kolala te so ebadi eza kende ko kulumba na kumla banda bo mwana ko kulumba bisikanga na kende kulumba ngamoko kuso na kulumba ngamoko avantage taka ngaso na mifa na pesa mama lopango mwasa kende kwinzita akoma partenaire eko masanga tshela ngafuwa komi senga ngasani ngakolo mbongo senga ngasani neko senga to ngakolo na yo kulumba tindika nzungu nanga ngamona longola utika na tindikeli yo tala avantage ngala ngaba avantage ta ngaso mbongo amuke batu batondi lopango ba monte zotika tena kenana ngama lewa na pepuni mbana osonga na maunde na liete yo ka batu lopango ato etoluka kiyote et puis les baka porte ba wala manengo ko saka papa koko na yeko senga tournevis
Tant taranga achaka maboko na biloko bananga pika ah papa koko yo pendengo sala kata mutana nzala te na lo badana ska maboko ah papa koko nako kaboete mutis ozana nzala te loko isaka obenga lelo oye bayo na kenda kate to kusala sonde na ko video badi wana ko ndima te kinga na li na tano kata ko na bandi alingaka mingi nini ah match otona katika likwiti na pono so musina munene otala zotala sani mingi na bandika match a lobi ndenge vita polaki ah ona tikina fufu na yebisi yo wansko ah loboko so na musina munene ngi ezaki bite ezaki orge ah toke nango ti débat tu veux aussi les mots sur tout ah mais penalty ne font dit mais alors faut hein oui mama maloko basani obi ke bi wana mo ti to keka ko swana ezaki bongo te ezaki ne mi-temps moyo te ko bebisa fufu foma ya point pour faire ko zo tongola kwa wana kabila ça va omboka kwa tatara nzamba pambula. Merci beaucoup, nous sommes à la fin, donc comprenez, c'était l'ambiance avec notre papa, Pasteur John, Toli Apete, Binumo Bolandi, en exclusivité, depuis Tobandaki, Tinandeng ici. Et je dis un grand merci à Wadon Fumu, homme intelligent. Quand on parle de l'homme intelligent, voilà Wadon Fumu, homme intelligent. Un grand merci à Demo Wemo depuis Paris, un grand merci à celui qu'on appelle Kajou de Montikile, un grand merci à Papi Mabala Mavoula depuis Londres, un grand merci à Karine Lebika depuis Londres, toute ma famille. Magali Lebika, Nancy Lebika et Sephora Lebika, toute la famille Lebika, Daniel Lebika. Donc je vous salue de partout. Balobi, Mimi Lebika, la femme au regard responsable depuis Londres. Un grand merci à toi, Annie Lebika. Donc je vous aime beaucoup. Si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver pour un autre numéro. Zonga lisusu, Mekbo, Yekola lisusu, Mekola lisusu, Bisengo lisusu na Pasteur John Mbarasima. Pour Nalelo, tout ce qui vient nous. Merci beaucoup.